Prodiguer des conseils, Oyo, même pas dans la position à Kokaki Kozala, une bénédiction pour Nanga en termes de conseil. Alors Koyo Kakiatiki Biso, vraiment, ça passe, ça lui passe ma casse, raison pour laquelle na Mikati Kolongolata ba programme Susu Ezalaki pour na Koya Kolela na Libota Oyo et Kolela vraiment de Konabiso parce que c'est vraiment dur. Voilà. Maman Lambongo, lelo na biso africain et comment so mutakufi seke balié et liwa ndeko na biso GG et memi ba spéculation ebele lokola mosala nzambe okolo bani pona bandeko ba ko spéculer de partout bazolo babiloba loba pona libota ngolo eza nzela liwa eza nzela oyo nzambe a pu permettre on a vie à mutu d'une manière ou d'une autre to garder attitude wana ya bana nzambe pona ko incriminer batute soki likambo akufa ekomi exhortation ezaka que mutu nyonso aoleka na nzela wana à moins que ezala bao bakozwa ngolu ya kozala enlevé vivant mais eza likambo ya kotala pe komibongisa kozala peto liboso ya nzambe parce que ye pe amonaka peut-être ba mususu kokufa ya lelaki mais lelo eza tour na ye donc mutu nyonso amibongisa parce que eza likambo ekomaka et la famille atitini ba kozala na disparition ya moko azalaki ya bango et mitema eza pasi papa eza pasi makasi eza pasi mais nzambe aza oya lendisaka bamitika vraiment que le Saint-Esprit a consolé bango et là on a koloba bamitika Saint-Esprit a consolé bango et situation oyo ezala sujet ya kopanzana te ya kokabwana te mais par contre ezongisa bango na kati ya bomoko pe ya réflexion ensemble koyeba nini esengeli kosala tango peut-être situation moko désagréable eye na kati ya famille. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pardon, moi 10 minutes. Moi 10 minutes, pardon.
On est ensemble, il n'y a pas à modifier. Merci. Tout va soutenir Nancy qui dit merci. Na grande sœur propre Adèle Sassa Motema, ya papa Alain Sassa, na Bosanité, boss de boss Boulouzoa Kingoma Motema, ya maman Clary et maman Dorcas. Merci na maman Clarisse Niana na Suisse na Lausanne. Merci na docteur Zing Motema ya maman Wendy Doli @amasen.com na Bosan TV na ya Kati ola ola Dodé Mandela ya ba Dodé les grands entrepreneurs, rien à dire. Merci mingi. N'avait nanga Lenx Longelo de Bundes. Le réveil à Mokola lelo toza bongo na commune ya limité na morgue ya Saint-Joseph et pa wapi. Tu es lever corps ya Kondo Gégé Ngolo atika kibiso moko ya famille Ngolo, c'est-à-dire grand frère ya sœur na biso pe atika biso Marie Misamu pe ya son âme akufa ki bongo mikolo mileki nzoto ezaki bongo eza bongo plutôt na morgue ya Saint-Joseph to e bongo ko lever corps nde ka bibelo bana biso to lela na bao bazolela to e ko lela na famille Ngolo mobima na yango naza bongo na confrère nanga John Fwambaka Tchak to pusani pene na e to sala mo analyse muke par rapport ya liwa o ekomeli bandeko na famille Ngolo bandeko bako spéculer makambo ebele to yeba est-ce que eza ndenge bandeko bazolo bato eza kaka mokano ya nzambe. Voilà, sans plus tarder na pesi déjà mbote na ndeko nanga o aza bongo John Fwambaka Tchak, confrère nanga, mon ami de tous les tosombi ki na makanisi vraiment na maemata liliwa John Fwambaka Tchak, ba téléspectateurs ya Lokole TV ba kolanda yo bazotala yo mbote na onanu mbote na yo na peso mbote 3 fois. Voilà, mbote ndeko Nancy Kilakidi mbote na bandeko nyonso ba kolanda biso. Tolikete to kolobanyonso awa pona lokumu ya nkolo et non pona kosepelisa bato. Merci. Voilà, to kolobanyonso pona lokumu nkolo ndeko John Fwamba yebisa biso na nos relations nous nango na famille Ngolo et puis ya GG o atiki biso bozaki ndeni. Voilà, merci beaucoup Nancy Kilakidi. Relation toza nango po tozalaki na hote toza nango tisiko na famille Ngolo ya défunte Marie Misamu. Et ça vraiment relation moko ya malamu mingi parce que pendant que c'est Marie Misamu azali na bon moi et batu bayebi oyo bayebi na kin pe libanda ndenge nini tozalaki proche na ye ya sœur Marie Misamu akufi. Il y a eu des émissions, il y a des gars auto sala na pona ko rendre ba obsèque digne tango azali na tango ya ba obsèque na ye elongo na libota nde pusa biso sous penza makasi pene ya famille le ti lelo. Tous en relation bien la famille Ngolo
yango preuve jour ya sœur Marie et sœur jour ya frère Jeje Ngolo akufaki babengaki biso tozali peut-être bato ya liboso oyo babengaki et nazwaki coup de fil ya ndeko Clarisse azali mwana liboso ya mwasi abengi nga lobi oncle Jeje azali lisusu te alors nakokai kosupporter choc te parce qu'elle pleurait et puis azalaki su na voix te nayebisi kata nazoya mpo nayebi na ndako na ye nde nakendaki epa na ye tosololi et expliquer nga modèle ni akufelaki na esika matanga ezalaki voilà na mokuse oyo nakoki koloba na nsikilaki voilà ce qu'on a ba spéculation au bandeko ba koloba loba ndenge to koyoka ba spéculation bandeko balobi ba on peut ba kufela mingi famille momba bazo kufelaka jeje liso akufi balie yo ko koloba ni pona yango na nsikilaki na linga bible mingi na mukanda ya on a côté ya tie bandeko nous sommes des chrétiens tous à la ba bérin to vérifier avec écriture et puis bible ndeza constitution na biso ba Christo na mokanda na mokanda ya Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 bible vina biso l'homme n'est pas maître de son souffle non si qu'il a dit et il n'a aucun pouvoir pour pouvoir le retenir donc na vie ya moto lokola moto azaka na makoki na makasi ya kosimba bomo ina ete zalaka nzambe tolobaka eloko moko tia malamu tia mabe kokoma na sosa pourtant nzamba za hauteur ata diable ata bandoki basali ba miango ba yibalia yo mais soki nzamba lobi niet okendete n'importe bato bakoyi koloba que sœur ndeko na biso Jeje Ngolo balie est-ce que ndoki amakasi koleka nzambe sœur Marie Misam o balia kae est-ce que ndoki amakasi koleka nzambe maman na bango o balia kae est-ce que ndoki amakasi koleka nzambe non si moi je dirais la spéculation bato baloba na bango kaka eza le roi eza ndenge na biso ba kinois en fait ba congolais to ko ba noir ba bantu to zaka se muta kufi balie se muta sa ba rumeur nde et comment vie na biso alors nani oyo asa makasi ya kosimba bomo ina esoki nzambe te batika biloba loba ndeko na biso Jeje abeli akufi na mort naturel to mona tumsu na se alala la mokite abimi asa abeti libaku akufi akrebuche kabwe akufi mais Nzambe a permettre à ce que ndeko na biso Jeje akufa na maladie ya mukuse pendant 3 jours kara ya pema akufi akei que son homme repose en paix et famille etikali bavanda na kimia na place bakende nganga salbe nga sozo bi ese même sans mo sala nzambe famille na eba ngono so baba Kristo mais bo bando ke kotambola nana alie nana salbe tozo kufela non nzambe ye moko ayebi secret ya liwa mutu asimba kaliwa ezali Yesu Kristo. Voilà, tout le monde présent sa maman Lombongo na matanga oyo. Bande comme sou balo balobi maman Lombongo a na relation bien te na famille ya maman. Ya sœur na biso Marie Misamu, yebisa biso tout le monde présent sa maman Lor aye na morgue ko lobani pona yango. Félicitations na maman Lor Lembambongo parce que azali mosali ya Nzambe. Ngana obana za na estime makasi na moi sio parce que kota la humilité na d'abord azalaka nango. Et bon, je crois que bato bamona ba image ndenge nini ya bibiso to za na relation bien na mama wana biso nga kopesa témoignage ya mutu so azana bomo inansi so mutu akufi ayo kanete ba lo chose sengi to pesa tanga za bomo sœur Marie Misam sœur Lombongo relation na yena sœur Marie Misam d'abord sœur Marie Misam azana bomo batika ko za na ba problème te ni antécédent et ça ba fan nde ba créer kamwa ba bilo ba polémique wana ote asala ba c'est même temps on baloba pona na sœur Lombongo na o etali mama chala mwana mama chala mwana tikala jamais koleka na Lombongo tikala jamais koleka na TV koloba na yebi na nga chala mwana te oboye tout ça chala mwana pas kenda réplica et ça kaka ba rumeur o batu ba memaka et pas ya batu Lombongo Marie Misam azate akufa te nzamba pambolo mama lo akufa kala mais à comprendre que muninga na ngai tango zena bomo inde atikanga na famille na famille wana moko akufi lokwa ya zate ifona kende c'est le contraire lelo si yo kasi Marie Misamu batu ba ya Jeje te na mission chrétien et belé ba ki ya Jeje mais ata moko tatika lo ya pa Marie Misamu à part Lombongo biso to s'attendait que c'est Lombongo akoyeko ya papa ba di ba humiliation sur batu ba loba na kombo na tango Marie Misamu akufaki mais to kamwe donc exact à longoli ba atiki ba na suspense moko o ba jamais ko comprendre que nyonso ba baloba pona eza nango yango te preuve
lombongo aye na matanga ya Jeje Ngolo azali grand frère ya Marie Misamo o akufa tika biso kala awa na Saint Joseph ba image yango wana donc batika ba spéculation batika kotia ba conflit inutile po yango te me biso na lola to milengele ba catholique ba yemba to milengele malamu nzambi to ebingonga te toyebi pe mokolo teo donc to milengelaka bongisa attitude na yo tango nyonso tu soki nzambe ekokuta na matongi nzambe ekokuta na ba conflit est-ce que soko kufi okende lola yo mesana koloba biloba loba o lo mbongo basola tena famille ya Marie Misam o boye basola tena yeyo aina matanga bayamba na ya mwasi bayamba na Christelle bayamba na Clarisse to monde na biso mabe moko te to monde na biso te ba registre te ko yamba biso te bande ko katana de ko na biso donc botikali na soni ndeto bana chiluba chibingu muchande voilà. Voilà, merci beaucoup Nayo John Fambakachak, tout le monde déjà corps levé, Lilo Baboka Boani pour continuer msala. Voilà, merci beaucoup Nancy, Lilo Baboka Boani Tolobaka famille et garder attitude il y a bien pour la mémoire il y a des konabiso Koufi Jeje Ngolo. Paix à son âme. Zamba bondo mutema ya mwasi na yatiki, bondo mutema ya bana na yatiki. Et ça fait très mal qu'on perde un baoba. Azaki baoba pour la famille na mwasi na bana na ye. Aujourd'hui il n'est plus. Et to garder penza ba souvenir à bien soy ba mabeza la ki to enterrer yango on a famille kingani ndazolia ba nde bazakolia ba tumba ke loko moko boy tout ça to tika yango nzambe nde azali maître ya souffle ya mutu aza maître ya souffle na yete on a ko koloba yango wana nzambe penza abondo mitema na likete sima ya enterrement na sito kozonga lisu na famille to kosola na famille to bika to sola na aimé to sola na ya mwasi to sola na bande konyoso même papa désiré na rito bazana poto to sola na bango parce que to zalaka toujours pembeni ya famille o eza na tanga ba fête eza na matanga ba benga ka biso preuve ngo nansi ka ngano nde ba journaliste to e awa oh ba journaliste baza ebele pourquoi ba msuba yeba kite ba isoler bango ba bengi biso parce que ba sala biso confiance na yango wana na malamo to zaki na ngona sœur Marie to bi atam commenter to tika ko décevoir to koloba ba n'importe quoi ba ignaler na o etali famille na bango po ezala répéter merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tolobi tozo continuer tozo lela na bao bazo lela nde bibelobi na biso ndeka tolobi na lokole TV biso misala ele kamaloba ni bele maldini mayanga to leka na ba image.